yamba pesa ngo wenza mobutu na moseka na wenzo ba mabale belo sala ba mabale bela wenza malédiction wenda za chance wapi mwana tokeli bala biso bana to fanya tokeli libala mwana mu tokeli libala mwana mutu te ataka mwana zoluka libala wapi libala donc attends maman tu basana wenzo marota bala biso nyoso ba cheli muto nani aza malamu nani aza libala moi ça libala ouais moi ça je ne suis pas illettré malgré tout ça je n'ai pas arrivé en Ngomba je vends très bien je sais s'exprimer en français à lingala même en latin je vends les légumes voyez-moi j'ai fatigué j'ai beaucoup travaillé pour vendre les légumes j'ai besoin de travail même en bureau pour balayer ma bébé to bano pied baza oteka ndeto benya wenza mobutu tango mobutu nde wenzo ebimi bana demi digi c'est beaucoup j'ai kanga de beaucoup comme ça j'ai kanga de beaucoup j'ai kanga les ngainga non Matono mingi bana membre balandi ya chef nguni nzamba totalisa kibino ete tozaka kana cadre ya culture bomoni ete tozana bino ngawa bino bolole mboka tie musenzi mutama kolungulu toko tambola kaka pona ko tombolaka culture ya mboka na biso ekozala be malamu tokomona kabe na ba wenze tel ba pesa ngo be kombo intel wenze boy ezana kombo tel mais awa na Kingasani ya suka pene ya aéroport international de Njili bana membre ndenge te bolekaka bata pote bele balekakawa bato bazotana mokili ya banoko balekakawa bakota kabe awa pino moko bwalibe komona akosombaka be mosuni na ye akosombaka be mo eloko na ye oyo ezali ya fresh pona alia pe pona pe sepelisa bato bomoni il faut kotombola culture il faut kotalisaka bana na biso tangu bakolekaka awa na Kingasani tokomona kabe oyo bweza wenze intel wenze mobutu tozali na wenze ya mobutu tokotunaka bango tokotalisaka na bino ete wenza mobutu ango pourquoi bapesa ngo kombo wenza mobutu est-ce que mobutu aleka awa ou bien lolenge boni toza na cadre culture ya kotombola kantoki na biso pona ezala malamu bokomona beba mama ba wenze bakoloba oyo bateraka bakoloba et puis tokotunaka bango basali be mbula boni na wenze yango basali be mibu boni ndenge nini tokozala na bino tokotondola na bino awa tokoti bien ambiance avant tokota na ambiance ya wenze oyo ya mobutu pono mona beto seka moke tozana bino wana na pesi ete boss Roni Malundama kosekate Yannick Malundama kosekate Jacking Malundama kosekate tozali kaka wana tokoti bien ambiance yango bana membre nde tokosolola makambe belebele na wenze ya mobutu awa na bino toyoka ba mama nanga mbote mama mbote papa mama kombo nani comment ma José awa na wenze ya mobutu na Kingasani na suka oteka abe nini bana membre bazolanda tenga te ana kambinzo na maego osali mibuboni na wenzo na umeli makasi o ata ba 22 ans na wenzo ba 22 ans okoki kotalisa bana membre ba kolanda biso bisike tsoe bango na poto pourquoi bapesa wenzo kombo mobutu bapesa kombo mobutu na wenzo po na tana tozala na sera mobutu mais sikondi to komi pe na série o ya Félix ba benga ngo pe ata marché Félix bapesa kombo yo tango bozana na sera mobutu mais tango komi na Félix bopesa pe nini pe marché Félix même mobutu aleka wate te aleka sute yesa ko fa oleka ndeni ok merci mama nangai olobaki mama ozabe na bana combien na bota na mingi te bota mingi te combien te wana olobate bota ka moko wana olobate oboya nini lobani seko linga papa te na boye logo te ngamo kana sepela abo d'accord merci bana membre tozaka na bino abotoye tokoluka kaka tozwa bino toba na mama mbote mama mbote mama lobi nini papa mbote mama mama papa mbote mama kombo nani kombo na ngai Marie Claire Misili donc non na yo non na ngai Misili oyo elandi sikoyo na mbondi na Misili kombo na ngai yango wana sikoyo yebisa ngai wenze oyo osali bambula boni na wenze tata na wenzo bana nazalaki na 20 ans ti na komi na 50 ans nazaka kawa sikoyo ndenge naza boye awa nalingi nakokisa 80 ans kaka awa na wenzo oyo na bandi kala ya lelo te
Tata Mobutu atiki biso. Tata Kabila pe yeyo atiki biso. Sikoyo awa tozana na papa Fati. Tozaka kana wenzo yawa. Wenzo yesala kabiso kitoko makasi evani sa kabiso bien. Si c'est peu wenzo peu kota mabala na wenzo na moni. Te mabala te ngai longi mabebo inana ko bala ngai. Yo longi mabene na obala yo. Mo babala ka mwashi ya boy babala ye ba ko bala ndenge nini. Obota bana combien? Ngai nazana bana 7. Na balaka mobali akufi na luka mobali abala ngai mobali oyo tata azazwa makasi alinga lisusu mobali mususu ya libanda te siko na ko bala lisusu ndenge nini ata moi kopi mo ezalaka te ezate kopi ka yango wana bon tata moi veuve soka erozwa tata aveugle ya veuve tata aveugle azalaka kote nini akufela pe moi si bosanga na bobala te na bana ko lesa ye moyena lesa ka ye ezate na boya ko tia sana tata mususu ça va merci beaucoup bana mamba bomoni to tambolaka tolobi omoni mère chef ye azabena ba bombi na ye to rozwa ye besima toto besima to zako lo bakaka wate omoni na lobelango mbote mama na ngani mbote papa yebisa biso be kombo nani kombo na nga Desekeko kombo na nga Desekeko koyo pona nino ndima kombo Desekeko nandima Desekeko po so mone bemba dessin za na cimetière te o Desekeko seka to moni yo sambela te oh ya nga sambela na Saint Mobutu ndo moni nga Saint Mobutu oui na sambela na Saint Mobutu passer na bino ndena pater de biso kombo na ye adi alors là on est na tout no pe boya papa na tanga bible balobaka o Yesu alobi bolia nzoto pona ko kanisa ngai biso bana baboka tsala bikola masangu soko kufi mona zolela mama la nga vie claire masangu yebisa nga verset ni bakomamba bola biso to komamba kolamba poani bamba bolezana na bible comme sikobo yebisa biso na wenzo ya Mobutu osali mibuboni na wenza Mobutu o eza wenze taza Saint Mobutu église nga la prière nde yango oyo ngai na roba na sala ta 70 ans na wenzo be version nyoso wenzo ekutaka ngai yawo be version wenzo ba potopoto bambula nga za kwa ntete balonati elange na zawa mbule na zawa omoto kokenda ko yakokutaka ngai mais na Monique yo pe na wenzo ba mabali belé yo sala na wenzo na bali mingi na wenzo na komi kase na bali benje na bali ba français na bali ba na koloba na bali tiba chinois tiba chinois na wenzo na bali bango boto sani mukile tambola kabo bana mai tozana bino Montréal eza ambiance ya wenze ya Mobutu wana tozo kenda c'est Mobutu ne tozo kende toki français moko na babi regarde bandano français wana alobi français bana membre bosironi mandama abo tolo babe français tokoti na français ya mama ya wenze bandano français la lobano français je ne suis pas illettré malgré tout ça je n'ai pas arrivé en Ngomba je vends très bien je sais s'exprimer en français à lingala même en latin je vends les légumes voyez-moi j'ai fatigué j'ai beaucoup travaillé pour vendre les légumes j'ai besoin de travail même en bureau pour balayer ma bébé mon patas Avenue Mobutu je vends les légumes oui maman mais quand tu n'es pas le bique les midingi les midingi c'est beaucoup j'ai kangai de beaucoup comme ça j'ai kangai de beaucoup j'ai kangai les beaucoup pas les manœuvres comme ça c'est les midingi comme ça 500 francs sikoyo yebisa biso na wenza Mobutu oyo koti osali mibuboni na wenza ngai na sali 22 ans nazana mwana na ngai ya 1998 ti lelo 98 azana combien des années kaka nazana kacha Mobutu soki babengani biso koto toye koto tozali bakonzi combien bakome awa okoki kotuna pe awa expérience ezali j'ai l'expérience nafutaka ata chikete ata droit moko nafutaka te balongo nanga ata chiki ofuta te nafutaka te apart ça ke ebonga nde navai na parasola le reste wana nafutaka te bosikoyo yebisa tina ni bapesa wenzo komo bapesa tina komo Mobutu mais po batika biso mwa réalité mwa ya Mobutu ndenge atikelaki biso awa so balingi batia presse bayoki biso mawa batali ba mama compagnie ezate to débrouiller kaka boye po to sani to bokola ka bane koma compagnie na biso oyo ezaka compagnie base mais na moni pe compagnie na pe na moni pe ba mabale na compagnie et ça le matin pour ani celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel c'est que linga
Nakolingate, je suis mariée, malgré tout ça, je suis devenue veuve. Hein? Je suis veuve qualifiée, un orphelin. Hein? Mais quand on a veuve, on a tata mort t'a dérangé. Pas question, je n'ai pas besoin, je ne pas me montre pas, je ne beauté pas. Hein? Je ne peux pas mettre au monde. Hein? C'est terminé. Mais quand on est papa hier, le bi, maman, je t'aime. Non. Je t'aime, on a côté non. Non, je dois refuser. Je dois refuser. Pourquoi? Pourquoi je suis devenue coco? Hein? Pour faire quoi? Je dois mettre pas au monde. Pourquoi marier? Je ne peux pas marier. Pourquoi? J'ai des enfants comme vous, comme ça. Je ne peux pas marier. Pourquoi? Hein? C'est trop gênant. Hein? Maman doit voir, maman est mariée avec les papas. Ce n'est pas comme ça. Je vous ai laissé le temps. Ah, le temps, non? Babette maman tikele biso temps. Akato okenda kakawa. Maman nanga boni kuna ebongo lungoli motu mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo langa ma Siska. Mama? Siska. Mama Siska. Oyo wana baye mama Siska ye wana ndeyo. Okosi wala da balongola yenga yite. Bon yebisa so mama Siska o sali mibuboni na wenzo. Na sali 4 ans. 4 ans. Yebisa bana membre tina ni bapesa wenzo kombo Mobutu. Kombo Mobutu bapesa ngo po ezoli kamba peuple belé. Biso ba mama to teka po to tangisa bana to bokola bana ka po na avenue oyo. Siko soki balobi ke bacha soki prince baloba biso to kokende wapi na bana o to tangisa. Ngala teka ka mesa oyo ezokamba libota nyonso na ndako kana mesa oyo. Na baninga nyonso toteka tobokola bana totangisa bana baliaka na mombongo oyo na veni kaka oyo ya Mobutu susu na biso eza kaka toteka ndenge nzambe azopesa biso makasi toteka kaka chaque jour. Susu nanga eza bongo ezali bongo be bana membre tozokende boye tokende be na ngambo awa ya banguba awa tomoni elenge pe mobali pa zosala pe bango na ye leki mbote papa. Comment no bena? Jean-Pi. Oh boy ndenge nini kozosala banguba boy na wenza Mobutu. Mbongo ezate de comme pas boy mais mbongo ezate ya wanto luka kaka. OK. Ça va mais OK maman babe oziki ça TV ça osala ba mabe. Ati na sala mabeti. Na boya kikuluna. Oboya kikuluna. OK. Sigo comment nini? Mata Jean-Pi OK. Tout le monde bon bana membre toka kotambola kaka botozo kenda kaka na wenze ya Mobutu botozo tala boye tokende kuna bo monde sa bino tozo ya wana toza pene mbote mama na ngabonya mbote papa toza bien namema na basaki na ngai tunanga ba question kasi bo tuna ba question te bon ça va kasi na wenze o Mobutu osali mibubo na wenzo na wume nga sa ta 30 ans nga za siede sayo ya wenza Mobutu na wumeli na wenze oyo na bala kate na bota kate na kufa kate na za dessin animé que bala kate bota na bala kate na bota kate banda na kota wenzo chance libala ezate loko batanga masque de veste na so mona libala te papa mais bon tata mota lula ana mona kate ata yo esimba te nanga bo ko simba simba lango eza makamba atomo bana moyo ba ko landa biso ero simba wapi yona chef o mona teke olimba bongo ekipa chef na wenze kuna na ba chef te afikoyo yebisa biso bandoko bazolanda biso tina nini bapesa wenzo kombo Mobutu wenzo yo eza sie Mobutu ta Mobutu akufa ki yamba pesa souvenir to kanzaka eda akufa ti yamba pesa ngo wenza Mobutu na moseka na wenzo ba mabale belo sala ba mabale bela wenza malédiction wenda za chance wapi mwana tokeli libala biso bana to fanya tokeli libala mwana mu tokeli libala mwana mutu te ataka mwana soluka libala wapi libala donc attends maman tu basana wenzo marota bala biso nyoso ba cheli mutu nani aza malamu nani aza libala mwasa libala wapi mwasa libala biso nyoso ndenge moko wapi alliance yango d'accord totana chaîne nini bana mambo ezali wana ya biso podcast télévision bana mambo bana poto bele bazolanda lobatala matalatala yebisa bana poto nyonso tu na ya biso podcast télévision bamona yo baloba nini podcast télévision bana poto ngai maazola la teka vivre frère na Mobutu soki bamoni pata musala kuna na Suisse soki na France soki eza wapi boyo zwanga na kesana na kiboni pona lembi na ngai tala fati abomi mboka nga bola baka boy
bolo bakaka nga bakanga ite nzambe aosunga biso tozali awa tozali mais so komi kuna na poto me kasi oza mobali kuna te na ngo bimanga lelo nga za posa libala na bala ko kwa mundele nazo azwa nga en charge. Merci beaucoup azoya bana mamba tozo tambola kaka tozana bino elongo tozali tozoleka leka na bino ensemble toza kotala yaya topusana wana tozali awa mbote mama mbote papa mama kombo na mama Elisa osali mibuboni awa na wenza mobutu en tout cas bana 2004 ti lelo na teka misili sikoyo yebisa biso oza na ide tina ni bapesa wenza okombo mobutu bon bapesa wenza okombo mobutu po président azalaki mobutu kasi mobutu aleka te aleka awa akenda awa tokomi na Kisekedi soko toza mpe na posa bachange kombo bachange nalobi mabe naza mwana etike mpe bozwanga na charge yo mokolo bo mokolo mpo bazwa tala ndenge makolo ebukana oza veve te oza mwana etike naza veve papa ya bana akufa nakoma koteka misili tala nani sante na ngai tala nani age na ngai ozomona ngo ese mboka ngo tokobana vivre boye naza na age navanda na ndako me tala moya kovanda na ndako eza te. D'accord, makambo te ezali bien nzambe azona mama mwa liloba mama alobi wana akimi bana membre tozaka na bino tozotambola batafumbwa kuna se kuna tokenda kuna na bawenza fumbwa yaya botika biso nzela tozokenda kaka na wenze ya fumbwa tozana batafumbwa baza kuna mama fumbwa baza kuna makabozana kasi bolo baka mbote na biso awai mama na ngai wenza mobutu oyo tozotuna bandeko bazolanda biso partout monde entier osali mibuboni na wenzo nasali 23 ans osali 23 ans yebisa biso tina ni bapesa wenzo okombo mobutu eza ancien wenze eza ancien ya seria mobutu nde bapesa ngo mobutu mobutu mpe aleka te aleka mpe na wenze pe te atikala koleka pe te atikala koleka te me bapesa okombo kaka wenze ya mobutu sikoyo loba vraiment bien bana moye bazolanda biso mpona toza na de avenue mobutu bato mosusu bakokanisa wenze ya mobutu mosusu eza kota monga fula wenze ya mobutu mosusu eza kote ya kingasani pesa précisement na yo bien wenze oyo ezali wapi eza Kimbanseke eza na commune ya Kimbanseke na quartier nini quartier Kingasani merci liloba nini koloba na bana membre bazolanda biso loba koloba eza te na sina lobi déjà d'accord on est ensemble wana ete bomoni bana membre tozotambola na bino tozaka koyenga awa tokoti awa mbote papa boni papa kimi ezali mokonzi papa na ngai awa yo mpe oteka bilo na wenzo oyo nakenda kotambusa na balabala otambusaka na balabala donc otambusaka mpe na wenzo oyo natambusaka mpe na wenzo oyo ese oza na image ya wenzo ntina ni bapesa wenzo komo mobutu image ya wenzo mpona nini bapesa komo mobutu bapesa komo mobutu mpo mobutu mutu afondaka wenze oyo ye nde yalabandaka wenze mokonzi ya liboso ya wenzo ezalaki mobutu donc mobutu nde mutu abandaka wenzo oyo yango bapesaka kombo ya mobutu ya wenze mobutu d'accord merci beaucoup bana membre bomoni wana tozokota mama na ngai bolobi liloba kasi yaka te bandeko bazolanda biso ok mbote mama mbote papa mama kombo nani mama Laurentine mama Laurentine na wenza mobutu osalaka beni noteka ni nateka fumba na nguba fumbwa na nguba osali mibuboni na wenzo pardon osali mibuboni na wenzo oyo ete nakoloba mbula boni nakosa ata ba 20 ans na wenzo oyo yebisa biso tina nini bapesa wenzo komo mobutu bapesa wenzo wenza mobutu pole wana mobutu azalaki nde wenzo banda kala ti nde mobutu ayekolongwa nde etikala sikoyo na kombo ya wenza mobutu me na minute oyo balongoli mobutu to ekomi marché Kabila toyebi te so bapesa Félix so pe nani toyebi na mti. Donc wenzo bapesa komo marché Kabila.
na bapesa na te komba kabila batikala kobenga te mais babenga oka marché Mobutu kaka mais c'est batiaki marché Kabila mais tellement le quoi komona Mobutu etikala déjà yangwana etikala Mobutu ka yangwana. D'accord, merci beaucoup bana membre bomoni na to ko tambola kaka tozana bino ensemble mbote mama boni kuna omeli mai mingi oloba makambo wana te OK tozana bino ensemble bana membre mama la ngai yo te OK tozana bino ensemble papa linga partager papa oloba na papa problème yango ezani mbote papa papa komona papa Dido na wenze oteka beba nini natekaka bambisa kokauka na bamakayabu alors tozomona koteka yango mpe eza malonga te awa bazotungisa biso na baproblème ya batike tike soko 5 personnes bazolekaleka ba 200 tozokomprendre te problème yango eza nini. D'accord siko yebisa biso bana membre bazali kolanda biso wenze oyo ya Mobutu oyo eza na Kingasani ya suka na commune Kimbaseke na quartier Kingasani ya suka tina ni bapesa yango kombo Mobutu. Bon wana vraiment nayebi yango te wana oyebi yango te. Merci beaucoup. Moi qui a venu Mobutu yangwana bapesa ngo wenze ya Mobutu. Mama a lobby réponse moko be malamu mingi. Bapesa ngo kombo pona ni bandeko bazolanda. Bapesa aveni Mobutu banda kala banda basalaka aveni oyo kombo nango ezalaka aveni Mobutu yangwana etikala Mobutu tango batie wenze pe komi marché Mobutu. Maman zana moi mais moi moka bien yaka pardon maman na ngai yaka note maman tozo umelate maman zana ide moi kitoko mbote maman na ngai mbote papa maman bandeko bazolanda biso tokozwa vraiment tamakasi yo po vandi awa na wenza Mobutu nga na vandi na wenza Mobutu depuis mbulani depuis 2000 ans tant tolongwe na Hindu ible kufi to na Mobutu na 2000 ans c'est que boti bana na yo na Kingasani yebisa biso bana moyo bazolanda biso pona ni bapesa wenzo kombo Mobutu bapesa wenzo kombo Mobutu po wenzo ebandaki na pillage premier pillage na 1991 je crois premier pillage nde wenzo fongamaka babando teka biloko Koweït biloko weto bando piller bazaya koteka nde to benya wenza Mobutu tango Mobutu nde wenzo ebimi bana moko to benya ngokomo ya Mobutu c'est que na tango pillage ya Mobutu tango baoteka biloko o bayibaki bazaya koteka nde wenzo ebandaka c'est que yo pepe ozoteka peti lo na wenzo nazoteka ti lelo tango moto ozaka na Hindu ekufi nde to yawo awa ezalaka kaka biloko ya Koweït tango Hindu ekufi nde toye na babiloko bamarchandise nyonso yawo nde sikoyo ebengami marché Mobutu. Merci beaucoup bana membre tozana bino tozotambola bomoni ete ndenge totalisi bino wenze ya Mobutu tozokontieka maloba tozokende tozozwa pe chef ya wenze oyo tobenga chef ya marché ya wenze tokosola naye bomoni ete tozana bino ensemble tozana ambiance ya wenze tozokota na bino tozwa chef ya marché ya wenze nde tosola mbote mama. Merci papa. Mama komona Mbangu. Mama Mbangu bandeko bazolanda biso yebisa biso bana membre osali mibuboni na wenzo tokokisi na wenzo 18 ans 20 ans oza pe naïf donc banda ebandela wenzo to bandeli banda tozalaka na Hindu ti ler babuki biso Hindu bapanzi biso toye kokatisa ti lelo toza awa sikoyo yebisa bana membre tina nini bapesa wenzo kombo Mobutu eza nde na balabala Mobutu yango wana ler totiaki wenza wande bapiaka yango ka kombo Mobutu po balabala oyo ezaka kombo nango Mobutu c'est que wenze oyo Mobutu pe ayate kosala suivi aleka pete na wenzo alekaka te ezaka kombo ya balabala mais siko pe ndenge boteka na wenzo bato pe bayaki belé pe na wenzo bosomba pe biloko botie biloko na bino boy moi mpio du nozo teka ndenge mo réel koko mona boy mpio dozo teka pe bomona pe ekembango teka mbango eteka makanango mbango mais mikolo oyo nde
marché mpenza ezosimba te mpo te bato mbongo eza te koteka eza te lokola toza kutu na rentre koteka mbongo eza te marché mpenza ya malamu eza te mikolo oyo totekaka makasi mais sikoyo tooteka mpenza lisu bien te mpo mbisi emati talo carton ya mbisi ekomi 190 000 200 000 eske okoteka ndenge nini na modèle à côté que la modèle à Thomson et Mati vraiment moyen penza batu bateka penza balia ezate to comme na pasi makasi penza pasi. Merci beaucoup maman. Merci. Okay. Mbote maman. Mbote papa. Maman kombona. Maman Micheline. Maman Micheline. Maman Micheline toko ko sola na yo wenze oyo ezana wenze ni. Wenza mbuto. Wenza mbuto sali mibuboni na wenze. Banda wenze banda ki poto bandel boso na wenzanga mukuna babengani biso toyo kota awa nde amona totekaka awa siko wenze oyo china ni bapesa nkombo mobutu kombo na ngonde mobutu balabala mobutu nde amona siko tangu to ekoma wenze nde kangama kaka mobutu wenza mobutu mais mobutu aleka te aleka te. Merci beaucoup maman nangai tozo ape mama yakala bato bateka mbote mama nangai mbote papa mama komona mama Marie Kabeya mama Marie Kabeya awa oteka ni ba mikobos teza mipanzi na gorge mipanzi na gorge wapi gorge gorge de gorge donc mama mipanzi mama azoteka mipanzi na gorge nini benga tolo ya soso donc mipanzi na tolo ya soso siko bo soso ngo bokataka botie tolo mbala moko ne tolo bo 1000 francs toteka 1000 francs nyonso biloko omoni boye 1000 francs soki omoni otie mpe ya likolo neti 2000 baosoma na bango te okanga yango nyonso ozongi ndako yango wana totiaka moins cher po tokokaka kozwa matembela bana balia mpo bambongo ya classe ezala nango su te o commerce ebeba toteka su malamu te biloko oyo ezalaki ba $5 tokomi kosomba ba $15 $20 moye toteka lisusu eza te siko gorge eza gorge ya soso ou bien gorge ya ngombe te eza ya ngombe soso azala na gorge oyo toteka te totekaka gorge ya ngombe mama yebisa biso osali mibuboni na wenzo bambula ebele combien d'années nakoloba ba 15 ans sikoyo yebisa bana mambre ntina nini bapesa wenzo kombo mobutu kasi ndenge kaka moto afongolaka soki moto afongoli entre na ye apesi kombo na ye ndenge kimbuta yango wana mpe bapesa awa mobutu me mobutu aleka na koto te aleka mpe te ti ndenge akufa aleka te yango wana emesanaka mobutu kaka. D'accord, merci beaucoup maman. Mbote maman. Mbote. Mama kombo nani? Mama Julie. Mama Julie, awa na wenze oteka ni? Teka fumbwa. Walibe na wenze oteka be fumbwa. Yebisa biso bana membre bali kolanda biso. Tina ni bapesa wenze okombo mobutu. Bapesa okombo mobutu po eza avenir munene. Moye to telenga nalizate yango monde bapesa okombo mobutu poto luka moye vivre. Awa pe mobutu pa leka te. Mobutu aleka te, mobutu ando leka kana prince. Awa katika okota te tellement mingi soki aoleka leka bonde yango monde avenir bapesa okombo mobutu. Siko yebisa biso tonda biso na bana membre wenzango na ndenge botekaka marché eza nango pe facile. Marché eza facile te mbongo eza te banda to etana boye banda na ye na kati fumba tozoteka te. Kote ke eza te mbongo na maboka bato eza te. Siko to vivre ndeni na bana. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo na mama Léonie. Mama Léonie. Mama Léonie osali mibuboni na wenzo. Na umeli papa na wenzo mobutu. Atukazo banda oteka kala. Tozaka na wenzo to ko bakara to oteka kaka. Mais ozape na histoire ya wenzo ya mobutu. Histoire wenzo mobutu banda kala. Banda kala to banda kana ba papa ade akala ba chef po akala bazalaka wape balongwa ba tusupe bakoti onde umele ko beta ta ba 10 ans wenda mobutu siko tina ni bapesa wenzo kombo mobutu bapesa ko mobutu po da venite avenue amne babenga ngo mobutu bapesa wato besalaka wenda mobutu. Merci beaucoup.
Ah, bana membre balandi ya biso podcast télévision tozali abe na wenze ya Mobutu. Yango bomoni ete culture est très important. Total sibino te na wenze oyo pona kotombola ben toki, kotombola culture na bana na biso oyo bazabe kokola na wenze oyo ya Mobutu. Pona bato mingi bavanda awa na Kingasani ya Suka na commune Kimbanseke bayebi wenze oyo ya Mobutu très bien. Ndenge bandaki ndenge pe kendaki ndenge président ndenga yaki bana bazokola okiwa pinote na kena wenza Mobutu na kena wenze telibwe yango bomoni ete tozana bino tosoli na bino pourquoi ba pesa wenze okombo ya Mobutu pona nini wenze ezana kombo ya Mobutu yango pe chef nzamba to vanda kite ndenge ka to tambola rabeka ka pona na culture na biso ko talisaka bino bentoki na biso tozonga be na kata culture na biso ezali be malamu mingi nazali ngamorote nazali na chef ya marché au chef ya wenza Mobutu ndenge mama uta koloba ndenge bolandaki note ba chef baleke belé ba chef bazali belé awa pe tozana chef o tozali to retourna pe mituna na ye tozomona mosala na wenze ezabe okende kitoko ba pe bazali pe koteka malamu na kimia nyonso tu to ko swana chef mbote papa ouais mbote papa journaliste yebisa biso papa nani papa Luyendo la maman Philippe nazali administrateur titulaire ya marché Mobutu sake bachayo chef awa ya wenze effectivement ngande l'état atinga chef awa pona ko diriger ko kamba ba mama oyo na misala l'état ezali au sein ya kata marché Mobutu mais au vandi pe a pe na wenza non ngana vandi na commune ya Njili ndelo kwa musala l'état ezalo kwa musala soda lelo kuna lobi kuna ndeba konzi ba jebo ba affecter ngai awa na marché Mobutu sikoyo yebisa biso wenze oyo ozape na moi histoire nango ndengo yaki ndengo kuchango moi histoire na wenze ezali bon malgré tout na sali penza mibu ebelete awa na kata wenze oyo à peine na sali 6 mois nde banda na ye na mois de mars oyo to kule na lelo oyo toza na septembre donc na sali 6 mois awa mais wenze oyo eza wenze ya kala o déjà ba administrateur ebele baleki liboso na ngai ya basi tout comme mbali histoire nango penza ndenge ezali wana onde ezali wenze oyo ezoko simba contre oyo na makambo etali kolia surtout na ba vive frais makambo etali ba légumes biloko tout oyo akolia etali penza wenze oyo. Merci beaucoup chef bandeko bazolanda biso bana membre ba libe kolanda biso okoye kotondola bien kokamba ba mama ezali BG mokete ezali be pasi mingi surtout ba mama wenze yebisa biso difficulté ni tango yo yaki oye kokuta difficulté ni no moni na wenze oyo po mono vumoni a kotambo na basi ya libe pasi mingi ko suisa moto bon ndengo lobi wana ko tambola na ba mama to ko travailler na mama ezali eloko mokete parce que omoni yo yebi entre maman na papa différence ndenge zalaka kokamba ba mama ezali très difficile mais lokola mokonzi tan batio mokonzi okamba ba mama ozalokola fulu veut dire bakokamata biloko nyonso bakobwaka ya salité tout comme malamu bakobwaka na fulu yo fo zalaka mutema munene mutema ya kokamba wana nde yango zomona nazolonga ba mama oyo tozana bango elongo boseka pena bango bapesa obe kombo te pona mama wenze babi kopesa kombo ozo tambolaka oyoka te be kombo ma babengi kombo yo mo yebite non en tout cas kombo wana epesa makasoki yo moko mukonzi o se respecter te liboso ba mamango nde kombo epesa maka mais lokola déjà respect ezali nga moko na yebi ndenge déjà na tambolaka na ba mamango po musalango ya kokamba wenzi na bandi yango awate donc na bandi musala oyo depuis na sala 17 ans jusqu'à lelo na komi na ba 60 ans veut dire na sala ka misala oyo marché na yebi yango ndenge ezali kovanda ba mama na yebi ndenge tosalaka bango na ngai donc vraiment nous sommes en bon terme voilà wana pe ticket pe soki bo vandi oko bwakela ka ticket oko sala ka ticket wana ticket ba travailler ba taba kendo cha ticket ou bien yo mo kendo tika be ticket non l'état toujours affecté ba percepteur au déjà musana bango ezali ko bwaka ba ticket tangu déjà ba kongoli ba mbongo na ba ticket nyonso eye awa pa na ngai nde na sali ba bordereau ba nini ekei acquis des droits donc na commune puisque toza gérer na commune n'est pas bourgmestre na biso ya commune le na yaki awa difficulté ezalaki makasi tokuti ba fulu ya ndenge na ndenge vraiment okoleka te lokwa bambula ebandi boye mais na makasi to na volonté ya bourgmestre na biso Jean Singanga nde tolongoli ba fulu nyonso wana apesi biso ba bigundeli nyonso makasi nyonso tolongoli ba fulu nyonso wana elelo okoko tamona na wenza Mobutu convenablement peto soki wana te tozokoba toujours na misala ya population parce que oza misala ya population tozoko canaliser siko ba caniveau ya mai parce que ezalaka soki déjà ba mule beti ba mai ezokota na mapango ezozonga na ba vendeur maintenant tozoko canaliser ko timola terrasse oyo toza pris à partir lundi to bandi ya ko timola terrasse to me mai wana ti na terrasse ya boulevard pour ekena na fleuve donc tozoko ba na kata misala na force to na makasi
bourgmestre na biso Jansi Nganga. Voilà. Wana papa bande wazona na biso balandi ya podcast télévision boss Rondi Malundamba zawana Yannick Malundamba zawana Jacking Malundamba bazawana groupe Patrio bazali kolanda biso et puis balandi na biso nyo surtout ya podcast télévision oyo te balanda ka biso bazali wana okolobanini oza kolobanini na émission oyo ya culture émission masolo pe mabine ya mboka ndenge bayebo ndenge bakuti ozolobanini po na chaîne ya biso podcast télévision. Vraiment na sepelinde makasi parce que ceux qui ont télévision en Afrique na ba pays mususu ba pays nyonso to na ba télévision culture na bango bazotombola yango culture na bango tango nyonso ezotombwana mais biso awa neti to lemba penza culture na biso neti to yebango te to koma mi ko adapter culture ya bapaya alors na sepel na chaîne na bino lokola bino bo reconnaître culture o ya biso ba congolais vraiment ça ya makasi na sepel na bino makasi boko bana misala wana nzamba ko pambola. Merci beaucoup bana membre bo monete to zalaki awa na wenze ya Mobutu to zana bino ensemble to zali beko tondolaka makambo oyo etali wenze ya Mobutu bo monete manaka oyo masolo pe mabina to lakisaka bino ete bana na biso ba papa ba ope ba yeba kite ba yeba wenze na wenze eza na tana ngo ba chaka wenze na wenze eza pena signification nango to zana ba wenze ya mbila wana kingasani to zana ba wenze indu na kinga to zana ba wenze bele mais papa monite wenze oyo so kene to kenes na monga fula toza pe na balabala moko komo nango Mobutu toza pe na wenze moko komo nango Mobutu naza si oyebi yango pona okamba be ba wenze bele nayebi yango nayebi na monga fula wenze Mobutu pe balabala Mobutu nayebi yango. Mais siko pourquoi kaka ba wenze yango tutani toko mona wenze Mobutu kuna toko mona wenze Mobutu awa. OK oyo eza en principe eza balabala balabala oyo babatiza yango na kombo ya Mobutu wenzi eza eloko oyo yesima lokola ba espace eza penza te nde bakonzi ba juger bon ba bon awa na kati espace lokola ba mituka pe elekaka penza te bato baleka penza te totia wenzi totia lokola wenzi en attendant ba projet ya bakonzi oyo ya likolo ndenge koya ba projet à long terme soki eye bakonzi bakoyeba mais batie nanu wenzi alors bamoni siko lokola balabala oyo eza kombo nango Mobutu yango bamoni kombo bakopesa wenzi eza tende babatiza okana kombo Mobutu na sanso wana. Merci beaucoup bana membre to moni ete mama bazotala mama oza pena mwa liloba koloba mbote kuna mbote ilobela biso yo poteka pena wenzo ngana teka na wenzi te o lekaka na wenzo sala ka wenze na wenzo kana wenze na teka ataka mafufu ataka mama sango na mwana no mais c'est que wenza Mobutu sepelaka nango makasi to sepelaka papa o eza wenza na biso akala te to sepelaka papa masango temele ndunda tomate eteka maka kitoko soko bobongisile biso ape eza kitoko papa mais idée pe oza pe na histoire a wenzo yo place uta pourquoi ba pesa kwa Mobutu awa bien ba pesa kwa Mobutu kasi kaka bongo ndenga papa lobiti koma mususu eza to ba pesa ka ndenga papa bana lekana kaka ba pesa komo ka Mobutu eza bon bongo ape to mo pe na ngam pe to moni papa kuna mbote. Merci père. Kombo nani biso tosepelaka na wenze na biso papa biso aza na problème te vraiment tozala mosala poza pena wenze na biso ezala. OK yo ana wenzo sala musani nga sunga ba mama nanga na bandaka maison yango yo to nyonso tu kana maison o papa biso. OK ezali bongo mama mbisi boni kunao boni kuna mama na bien papa mama yebisa batu na wenzo o Mobutu okweko tala mwa matala boye na wenzo wa Mobutu sali mibuboni na wenzo na stock de 17 ans 17 ans ko na Mobutu OK siko seki ya wenzo yango oza na histoire nango tina ni ba pesa yango kombo be Mobutu bon oh eza lokola vile papa le beza ko avenir mais avenir ba pesa kombo nango nini Mobutu kama espace wenze kote mzeza muke yango awa bafungolaki wenze yango pesa kombo Mobutu. Merci beaucoup maman nanga na moni pe nanga mukuna papa pe alinga loba mbote papa nanga na wenze awa sala be mosala na wenze oyo nga azali comme précepteur na Kongo la mbongo ya marché wenze ya Mobutu oyo za wenze ya makasi koleka ba wenze nyonso tu wenze Mobutu oyo nde otala be matala kuna wenze Mobutu ni mto sali wenze ngambo ya masina ekoma bongo tokosenga na bakonzi ya leta baluka biso pe espace ya munene po bazwa batu oyo balukela ngo espace mosusu ya munene osolanda suite ya batu espace eza mokie
nde bato basali misu bapanzani misu bakenda baliberté banika seza wenze oyo ebimisi bato ebele oyo ozomona bawenze oyo bamisu baza na baliberté misu baza na gambela misu baza ebele so otambola esika yo utaka pe otuna ta moko bakosoki babimisi na mabu eza école de formation. Merci beaucoup, merci bana membre bomoni ete tozwi temps vraiment ya kotondolaka bino ya koyebisa bino mai oyo etali wenze nga bino chef Nzamba Nzamba nazaka pe na bino na kotambolaka kotalisaka bino émission ya lelo totalisi bino be wenze ya Mobutu tozana de wenze ya Mobutu muso eza na commune ya Mongafula wenze ya Mobutu muso eza na commune ya Kimbanseke yango na bomoni Montréal akoyo kozwa wenze omoni ndenge bazali ndenge tandia wenze ezali bomone ba mama ndenge bazoteka o ndezali wenze ya Mobutu ya Kingasani ezali penepene ya aéroport international de Njili soki oleki mikondo oleki place nini ozali oyebo okiti okomi na masina wana kotea nini wana okomona wenze ya Mobutu ezali wana tozana bino ensemble totalisaki bino pe na bakambi oyo tozana pe ya wenze oyo bazwi oyo pe batieye mosala kitoko alibe kosala be na wenze na bamama baza kosola malamu mingi aza vraimen kotambola na wenze mosala eza kotambola kitoko yango moni différence ya makasi ezali mama yo pe olingi oloba mwani loba eza te ok mama moi liloba eza te tozana bino elongo nde tokutani mbala nsima na manaka na biso masolo mpe mabina mboka na siri bino bopartage émission oyo eza be kitoko mingi napesi merci mingi na Montréal oyo aza na nsima wana Josue balobi ete mwana mobali kitoko bwana ya solo mwindo ya ngolo mwana mobali oyo ete basi baza kokufa mpo na ye basi baza komela be bapoison mpo na ye Montréal na nsima napesi yo merci mingi nde tokutani mbala nsima baba watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa